grand frère nous a besoin de Kiss. Jordan. Kiss le roi drogue. A Télio. Après ça, Abiminayo. Chris, pardon. Ngwana chef wana zakiso na lamuki na tongo. Fona senti mzoto kolemba na senti loko mtimoko awucho sa musalamu bosonde nini. Na bande ko comprendre te. Jordan. A parvenu ko empoisonner maman oyangai. Yo kimanda, okima musala. Kama samba. Oui. So yo na ile bosa nini ya. Apis bobe na kati émission. Eza nini? Kosima te pardon. Non, si mo ndeni na ibe lo kote na simbo na ndeni. On a mon nom de qu'on a moi ça zolila. Et on a tout nebia makamu nini. Donc oza concepteur il y a Liwa, il y a maman, il y a Chris. Eh ben, non, s'il vous plaît. Na ko on a mon noti. Est-ce que makamu yo e bisabango na TV. Est-ce que c'est solo? Quand on a été pas miyebi, on miyebi très bien. On a dit nyoso sangala maman. Chris. Aux épreuves. Merci. Est-ce que vous m'en merci. T'expliques un aïe, vous êtes yone mutinga dans votre. La poisonner maman va l'aider. Yebisangana. À lobby yo bandai ko menacer que okosalema. Mon père le roi yanga le menacé. Le roi yanga le menacé. Je de faire sport non? Catégorie na yo na ye boza. On a itala ba to ba misé ba to ko panza famille. Yondo sama be. Chris. Oui, bien. Yongo baby Safina. La baby c'est mais la vérité en lobby. Osale lote. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango et pas na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko kobomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence ekoma ki passe faveur ekoma ki passe tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango nakutani na opportunité donc mutu nyonso aza na besoin ba opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutanaka na makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteki koza na bo pété boy vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe mononaka et puis naza na faveur et pas batou tout ça naza na ba porter fungamaka en tout cas na sentir ngo. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Na ini susu parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga. No pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto. Selon Matthieu 25, 35 à 40, la Bible nous dit: j'avais manqué où dormir, tu ne m'avais pas donné où dormir. J'avais manqué à manger, tu ne m'avais pas donné. J'étais en prison, tu n'étais pas venu me rendre visite. J'étais malade, tu ne m'avais pas assisté. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Pour la participation, Nayo, Benga, orphelinat chez la Mwanda, na +1 440
68 36 670 plus 243 99 59 57 089. tosunga bango na ère malade, soutenir bango na l'école, soutenir bango na nyonso bien aimé dans le Seigneur. Nzamba sunga biso ton na yo, libaya na yo, sima na yo, et construit place ba président bakolala, ba ministre bakolala, ba pasteur bakolala, et ba serviteur de Dieu, ba servant de Dieu bakolala, baza na balabala, nazo bonde la biso nyonso, tout tient la main dans la main, tout construire place na nzamba kozwa lokumu. Alors je voulais vraiment annoncer à tout le monde de la bonne volonté de le faire pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Car Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Mbote na bino bandeko balandia chez Biso Télévision, na émission na bino bolingara mingi, bravo Jésus. Nazana esengo koyeba ete boza ebele scotché pona kolanda biso. Na kuki jamais ko banda bongo sans pour autant na pesa merci na mobateli na biso kole Yesu Kristo. Pona souffle de vie, pona nyonso ya malamu o asaleli biso, pona salaire kitoko azo pesa biso à chaque moment, ninga zo futa biso yango na zo tonda ye. Na kozanga te ko pesa lisusu merci beaucoup na ba fondation na biso oyo bazo soutenir biso. Na moni bongo fondation Mama Denise Nyakero, fondation Sheila Mwanda, ainsi que ba ndeko misusu na yebiete lisungi na bino ezali malamu mpona biso tozana bosenga na yango. Nazalinga moko te na kati ya plateau oyo, nazana ndeko na biso moko tozana awa ayena lisolo. Na moni ke bokoki ko constater lelo Thomas Fabien mutazo présenter émission. Pamba te papa Chic azate salaki mo un petit déplacement côté à Matadi. Mama Wechi également aza na Ngomba. Yango nde na azwaki initiative oyo ya ko présenter bino émission na bino bravo Jésus Christ. Nde na kokende bongo mbalama ko kopesa invité na ngambote mbote papa na biso. Oui, salut. Bonne santé. Un peu bien. Un peu bien. Oui. D'accord papa. Est-ce que sambelaka? Oui, sambela. D'accord. Est-ce que koki kolongola chapeau muke to sambela na ya mboto bande émission? Promis. D'accord. To sambeli. Seigneur Jésus-Christ, pesi merci pour na moment oyo. To lingete yo ndo za kati na biso. Pamba te to yake pai na yo na oyo ezali ba problème na biso, ba souci na biso, po yende solution na biso. Molimo mo santu na lingete yo nzala kati na biso, opesa biso mayele, opesa biso voie de sortie ainsi que solution na mayenyoso tokoloba na kati esika oyo. Banda na biso lokola Alpha o achemina na biso lokola Emmanuel pe okoma na biso na suka lokola Omega, to bondeli bongo na kombo na Yesu Kristo netolobi amen. Amen. Papa nanga babengi na kombo nani? Masamba. Papa Masamba. Oui. Papa Masamba to yambio awa na bravo Jésus Christ. Oyebi mission ndengeni. Mission yo na bien à partir à Kwilungongo. Nandaki yango sur net. Parce que j'ai un problème au ils ont dérangé ma casse. D'accord papa Masamba tozoyoka. Somunga na yawa parce que même si ça tenait à la table. Donc chaque fois même si kolenga de comment on passe. Donc pour prendre moi li pata pa mata pona lia dans la passe. Donc pour nini donc na bana pour ils ont des déranger nga mingi na mutima. Ne à partir ya émission na grand jour na nenge tout le monde argent na bakana na bango aw nenge na bikete dans les vraiment il faut na fort dans na awa pour poser nini kana ngai kango ezani papa kine dro bidito yo kango ezani mal passe na mutima sana ma
souci. Mais na boyi na soit ngai un jour na kufa et mokile tikala. Pour nini et chaque fois non la pongi non on aura toujours esprit ya madame nanga et ça kufa parce que na raki nini bon na famille na Kinshasa wana avant na voyage na kuilungongo on a kimane ko kima donc olongwe kini okimi oke kuilungongo d'accord tozoyoka donc so na kima kuna pour nini na on a ko travailler à wana Kinshasa na famille moko boye patron na ngai azali na deux femmes wana femme na ye ya liboso abotaka mwana ya mobali ya mibala boti mwana mwasi mais soki komaki batama moko boye entre deux bana wana moi conflit mo bekotaki conflit oui après ça nsima na yango mama ya mwana oyo ya mwasi azwaki mwa maladi mo beswaki ye abela ebina trop tu meke na kufa wana mama ya oyo ya mwasi ya la fille après ce que patron aomaki mingi kopesa mingi confiance kaka ya garçon sikoyo la fille azoki pe net penda te mais sikoyo la défense ko là donc garçon wana pe mamso bande siko nini ko sala siko do aomaki siko nini ko comment la kenini famille comme ya yet donc tout comme ye na ye matama micro mke papa donc mais les choses les plus graves donc au donc vraiment ça me douleur est-ce na lo bango loba zala l'aise papa zala l'aise beta lisolo bandeko bayoka yo toyoka opoto lakisa yo lolenge ni tokoyi ko trouver solution parce que moi na patron na ngana vraiment na bana ye makasi pour à l'époque abisa ngai jour misaka secret oyo na boma yo siko ce na mission siko awawa est-ce que et ce qui dans ndenge nini tozo assurer yo mabeko yate tokoyeba ndenge tokobatela yo pona kocha kimia entre bino nyonso mais essentiel au moins vérité eyebana pona teke mabe continue konyokola ndenge ezonyokolo siko nga vraiment famille na malungeza na ngote papa nga kufa na mama kufa siko so nini mo yelingai so na banga nani oyo ya soit abundela ngai soki wa sire ngai wa no bimisa ngango to assurer yo kimia kozala akosalo mabe merci bon na famille wana tinga na zalaka bon na rumena na trop na rumeli vraiment mingi na ta famille na et la défait comme qui soki ngai na lambi loko na servi tout le monde na salle na ye soit tout le monde a garçon mobali wana mwana ya patron na ngai ya soit d'atinga loko mobwe autre mais pardon je la ngambongo so mina loko mo quelque part pe mona on a tout pembeni mais autre musika donc pour longolo place biloko ezali oui parce que donc mais ils vont ça la bon ti n'est-ce que comme tout na yo poni soka na c'est loko mobwe ya zora tinda nga chaque fois donc taka la soso balini balia nabi oh so ça nini parce que jour mobwe tu tinda ngai moi maneve mo salami na pas loko mobwe na cuisine pona kozwango na kota kaka boye na moni afungoli biloko nini sani ya le na mwasi azochanga loko moko na kati siko na nabi eloko dijare eloko nini expliquer biso nini moi pousser moko azochanga na kati ya biloko siko tina bi azochanga poni tina bi nzambe ne bana souhaite likambo so ezani
tango apesaki nani leki na lia wapi ngabe azokengela leki ne alie biloko na maka nini ke alali wasu premier jour mais na nini attention benate premier jour wana c'est la bimi na ngai parce que deuxième fois sous boé même malala pejo na ma quiz pour les knepsanga ya moi sabike masamba pardon vraiment le masala nini quiz na légumes pour la posa na quiz ya bouillon ya bouillon na sali pe bonabi na tsheba basani o ya grand frère na ye o ya leki na o ya patron mais kaka ya yeso atindi sungai. Bonjour, je suis Madame Magui Dorcas Nzumba Muteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous avons eu l'engagement de créer cette ONGD Action Plus suite aux multiples injustices socio-culturelles que nous avons eu à observer. Entre autres, la marginalisation de la veuve par la belle famille, la discrimination de la jeune fille par la société, la non prise en charge des personnes vivant avec handicap. C'est pour toutes ces raisons que nous avons mis en place des projets, des programmes et des activités, tous réunis au sein d'une structure que nous voulons bien appeler ONGD Action Plus. Notre vision est de donner le sourire aux personnes vulnérables. Et nous avons comme mission la motivation, la sensibilisation ainsi que la distribution des biens de première nécessité. La formation professionnelle en vue de la réinsertion dans la société de personnes vulnérables. Nous en appelons donc à la conscience ainsi qu'à la bonne foi de toute personne qui aura l'occasion de nous suivre, de bien vouloir assister ces personnes vulnérables par vos dons, contributions et autres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Bien aimé, un bon terrain pour s'aimer. Je l'ai mbongo comment tu na ville somela la cravate cravate na ville c'est pas pour que nous sommes les cravates na ville aussi sur lamba na bisete na fatigué ok yo bon à tout le monde donc tous les travail feront ça là parce que moi bien saber ça qui était si nous on na ville mais na retour na ngai un moment na koti na ndako po patro za kité na benga o asate na benga tinde ngai azate finalement ezani na ko na chambre na po na kombo la chambre na ba na ko na chambre ya grand frère na kuta ina leki na ye azobima na leki na ye zera mke pardon okuti ndeko ya mubali azobima na leki na ya mwasi leki na mwasi ti natali siko ti siko alamaka so amoni ngai ta sutuki mama alinga so permet atinga boy c'est un jour quand on a mis ça à secret kaka oya likambo moni na boma yo na parti wana na spending mo na saneni na kanga après des infos na moni sous kaka même cas zela mke papa masamba na question par rapport à likambo lobi wana tango okuti ndeko ya mubali azobi mana ndeko na ya mwasi oui attitude ya ndeko mwasi ezakini
azaki KO santa donc KO on est battu ni anesthésie donc KO on KO si on a c'est que osaka tielaka ye wana seke ezalaka drogue c'est que mel faut ça déjà likambo wana ezali na première fois atenga wesh abisinga bomba sekro na gardien non non c'est na des fois sous je me ferai tout une prière père de magné déjà qui ngai na ndeko sa moi babiomo ya mike pona ya ti na so nini déjà ya tout le monde na salle à manger et surtout na ya boy na salle à manger ni moto ni yaya ni mec parce que finalement comme nini nzambe ba ko papa me vandi ka boy na bisco ça ni na beti sous tour na chambre ya grand frère na ye na moni était oh njoka amemi na couloir na couloir boy na route grand frère na l'église moi c'est bazobima donc l'église ka kao ça donc ça les savoir ni sono ba parce que comme ni mama boy tant ça moi songa abisinga papa papa finalement maman zo na poani est-ce na tout vraiment ko na obomayo na bisete chocho ebisenga na lo bate eza diani na c'est que des plans de mutem à partir wana ti tant na maki po ya koyebisa madame nanga madame no o wapi maman ya la fille oui mais au lobaki a ok maman ya la fille a kufaki déjà botikala ina maman ya les garçons ndenge nini webse bon il faut comprendre ngai pour na so ngati na minute siko madame nini wa kufaki na ba madame mibali madame akufa ya les bosses da ni maman ya garçon oui ah oui il y a la fille soit tikala siko tina ngaki près ya bisana ni madame nanga ni problème oyo na oka été ba douleur tina bité soso soit tu ngaka boy et personne mi ensemble ne pas faire maman pena ibsaki donc maman ya fille wana tina taliski tala boy koto même à ba que tété jamais na quoi c'est le soloba pour grand fois ça il y a naïe l'équipe ça l'équipe naïe jamais ça likambo est-ce que ça maté wana maman ya la fille aboyi kondi aboyi vraiment mais tamo boy tina n'existe même on voit drôle tina ça même vérité il y a likambo pour famille na penza façon balinganga vraiment au na idée na famille donc nga mwana wa mwana ya patron ngai tango yebisi maman et la fille et puis nini komaki na sima ko yebisa est-ce que maman la fille a remarqué que mingi ko déranger garçon donc grand frère il y a la fille donc même sur soutenir d'ailleurs que soit ay baga vérité ce que garçon toujours qu'à dire ti normalement je me suis souboué to benga ngai masamba yaka ngai wa sonani garçon ti bisinga yonga bisaki yoni ne se yubi bisanga na bu maseke parce que maman bi kambo ndeni
c'est bon habité na ndenge na personne pe ayebaki genre amenaçant ma bé a beta ko tunga kuta beta. Oh oui, parce que à ça sport à ça la catch na c'est que je comprends ya ngonde ozobanga pour kanisi ke ya kobeta yo akoboma o ya ngozobanga. Oui, si na mais so ya maman pour elle est mingi garçon soit idée moko boye pour éliminer maman. Les mêmes garçons. Maman et la fille. Garçon, à soi qui poison qui n'a biloko kolia poison. Wow. Parce que ti bossa ni tout wana poison na nga pensa nini na zo mona nyonso eleka. Donc c'est que yo zaki sentinelle na kati ndako wana maka nyonso ya nga nyonso tale ngai kolia na bango o protect na ya parcelle donc tout nzaki ngai. Donc nyonso donc tout travaux ngai. Siko tango acheli mama poison. Oui, nini elekaki na sima. Tango acheli poison. Parce que ngai naoma ki prêt na ibisana ni papa. Mais le loin ni père qui na déplacement. Na mona moyete, na mona ki maman so bandi boy. C'est que fona ça nini na yebela na ngai. No mona kima na ngani na kuilungong. Pourquoi na bi nenga tele mec poison boy. So so pe yo ko mapeli boy. Na ngaba tika pe fika boy. Pour mera ba likambo azo tele poison. C'est comme ça il pas na ngai. So nenga tele mama poison boy. Na bi c'est que un jour pe soit pas au tele poison na ko fera pam. Ne so ni aller na voler na kuilungong. N'est-ce plus donc plus na kuna donc no pour ni zo yanga te chaque fois pour ni yanga ite toujours ani et so madame na zo bimela ngai et so lobela lobela na kata pongi ke masamba loba vérité na likambo bimisa vérité na likambo chaque fois sino bin zambe comme ni vraiment na bité na vraiment na kufuata na likambo na motema na ngai vraiment nazonga Kinshasa na misa vérité siko ti na moi soni émission na internet ya bravo Jésus-Christ. Oui, bravo Jésus-Christ. Si na moni tout le monde ba kana bango siko na bi est-ce que so na yo pour poser lelo na Kinshasa eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur pe kokoma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15 na quartier Bibois commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende mosika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo moni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mo na ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Kao, est-ce que Simba n'est-ce na benga yebno na téléphone ke nebe bobo sana tena ya. D'accord papa Masamba. Je crois émission Bravo Jésus et copé sa solution na
likambo za nango parce que Yesu nde mutazo pesa kimia. Amen. Na nyonso okutani nango ngana kosenga yo oluka kimia. Ka kimia kati na ozala kimia to ko trouver solution na likambo. Nyonso oyo koya nyonso ekokoma nazo rassurer que zala na kimia to ko trouver solution. Nde na yango to bengisa kindeko ya mwasi. Nani? Ndeko ya mwasi to bengisa. Nani? Nengo pesa biso numéro. Oh non. To bengisa qui non. Il fallait pas. Et sengeli ayeba au moins vérité. Il fallait pas. Il fallait pas bengaye. Aux assure que ndenge mama na ya kufa ndenge azo souffrir ndenge bazo utiliser sexuellement bo excuser nga pona mo. Aux assure que place azali azana kimia. Na ndimite. Nde na yango po azala na kimia. Au moins faye ba au moins cause ya souffrance ya vie na ye. Oyebise. Oui. Azoya na grand frère na ye. Te pour le moment azoya na ye moko. Pardon papa. Azoya. Ti lo kana ngai. Pardon vraiment. Azoya ye. Ti lo kana nga mabe. Hein? Azoya ye moko. C'est vrai. Est-ce que moi je te que ngai na bimana ye moto so na ya. Par rapport ya tandenge bosali na ndako yo na ye, je crois ezala malamu yonde oyebisa ye. Na ko au moins kozala mupaya epai na ye. Yo kozala na ba indice mususu oyo ko expliquer oyo ya ko comprendre facilement par rapport ya makambo ekomela ye na vie. Zambalola. Éviter ce qui la régie papa Eli na éviter maman a commis déjà. Bon, chef, pardon, Ayayemoko, s'il te plaît. Pardon vraiment. Grand frère, na yakana nga mabe. Pardon vraiment, na bisoli kamba solo. Grand frère, tozana na posa ya petite sœur nanu. Oyebise nanu vérité oyo yo bombi kati na. Même yemoko na yebite so na sima akoyebisaka grand frère na vérité na ndenge na ye mais essentiel yo oyebisa nanu petite sœur vérité. Ngai na lingaki na se libérer na ngai. Se libérer. Oui, se libérer parce que kasi meilleure façon de se libérer yango yo parce que zalaka fo nani mabe oyo garda na mutema une fois ce qui o avoué yango nde parla te nde nzambe pe akolimbisa parce que d'une manière ou d'une autre yo peut participer pe na mbeba wana indirectement parce que à chaque fois mabe ezo salema o monaka mais o bombaka o boya akoloba vérité bomba parce que bakana ngane ke ba bomangai. Oui. Mais ndenge obombi yango nde esali ke o souffrir ndenge ozo souffrir wana donc na lia ka sous bien te trop de pensées toujours dans mon thème. Oui papa Eli na habite ndeko yango komi d'accord akota s'il vous plaît akota ma bonjour. S'il vous plaît, Kota a zoa place au Vanda. Zoa place au Vanda. Triste. Donc, on explique le problème. Nazali. Pardon, Vanda, maman. Vanda. Oui, tu as devant télé. Pardon, Vanda. Voilà, micro, s'il vous plaît. Micro. Pesa un micro, pardon. Pesa. Yango, maman. Simba na micro. Te simba na koyebiso eloko zo sala. Simba mona. Merci. Mama to yambio. Awa eza émission par voie Jésus-Christ. Ma gendenge to bengela kio ezalaki makamu susu mais to benga kio parce que webi papa. Oui. Tiens micro pardon. Nayebi aza travailleur na biso. Pardon, bonga ma vanda bien na kiti. To yambio bien na kiti ko banga te. Est-ce que ndena zabo na za ilongia bakuluna? Oh non. Ozala na kimia. Mama. Kimia ezala Ça va. Babingo na kombo na. Kombo na Chris. Chris. Oyebi papa? Oui, Papa Masamba. Papa Masamba. Oui. Tuyambaki Papa Masamba awa.
aza au moins na moi vérité moko boazolinga ayebisa o concernant makamo ileka na ndako na kala. Vérité? Oui. Nalingi ozala moi kimia oyo kaye malamu kimia makambo azolinga expliquer. Oh. Comment ça? Oui, Chris. Problème? Oui. Problème zali. Chris. Oui. Ngai na lisu awa na Kinshasa. Na kima na Polongo. Bon? A cause makambo na bino bekaka. Makambo na biso? Oui. A cause ya problème ya maman na yo na yo moko. Mais Chris, vraiment na bolingo nzambe non bisa vérité mo mais je place na motema no vraiment limbisanga. Oh, pas ma samba zela un bafuka mela nzambe ma mtamokilité. Pardon, problème ngo ezani. Hein? Papa samba. Oui. Pardon, soit esika ya kovanda, oloba ya kovanda na kiti. Je n'arrive pas à comprendre oui, papa. Oui, ozo bangise avant oloba kutu vérité ngo. Eh papa. Merci. Retrouver makasi kati na yo oyebise vérité wa. Mon Christ. Mama samba. Naebi to menga na bino. C'est bien la tandako. Bon comme c'est grand frère na yo. Mais oui, vous avez qui on était en famille, to bandozo souma musala te parce que tu étais bon envers nous. Nyos ndo ça m'a bêté. Oui na yebi. Oui. Et comme ça nga kuto kenda ka boy sans pourtant même kolaka otika biso ka boy. Na kima parce que na banga liwa. Liwa. Oui. Ba pomotanga ike chose mobo na so la mission nini vérité ba obomanga. Non me savez que ni na voyager. Mais Chris, promettez-moi que au limbisanga comme nous na mais non na yo ki kutili kama ngote kasi promettre ngai kasi nga devant télé nete na vandi bo bandi kuluba vérité siko non so na yo ki kama ngo ce qui singa na limbiso non limbiso yo parce que tout ça mais la kabiso nyoso bon que c'est ça nga parce que osa orpheline des mères donc ça nga non passe premièrement pour na bongo et tu sais très bien que papa Bino D. Oui, on est à D, moi et mon grand frère. Grand frère, on a eu. Oui. Mais en ce moment, tango, maman, il y a grand frère Koufaki. Ouais. Non? Non, là, je sais. Donc, papa, m'a qui trop confiance pas dans le oui, je sais parce que un grand frère abandé qui vraiment Kosama comme bando c'est ça papa en plus azaki trop négligent et puis brutal abandé ko se confier na il souté. Na parti wana kasi neskanisco confier kotaki kentu kotaki nini chez grand frère na yo. Donc kentu envers yo. Donc pour nika que père donc tout après ça la crise. Il va soit avec la banque aux membres crise kende. Donc à partir de wana nesko nini grand frère nini moi kento esala qui est donc ko ina moko boy moi confirme avec yo oui spécialité les choses les plus graves Chris vraiment ça vraiment na motema ko supporter comme na yebisa mama samba kende toi au beat okomi ko bangisa ye ndenge ozokende ezobanga papa il y a un problème yebise vérité oyo ozana posa ya koloba non mais parce que pour nani na yebi abela peine ni estomac et problème tension problème essentiel ayeba au moins vérité tokoyeba ndenge akoluka solution Chris oui ngai likambo na bonango ça fait des années oui 3 ans oyo depuis na garda na motema nanga et Chris mais il faisait qu'il soit qui n'en a bien nini ba chaque fois
Ça fait des années, nini c'est créé. Mais non, ils sont lelo. Chris, même si ceux qui sont là, biloko, na servi à yo. Grand frère, nous avons besoin de Kiss, Jordan, Kiss le roi drogue, à Télio, après ça, à Biminayo. Donc, à ça, plusieurs fois. À part ça, Pewana, maman n'a pas Koufa. Parce que n'a pas secret à prendre au. Nengue, Jordan, c'est l'ennemi. Drogue, c'est biloko. Pour Abimanayo. À cause de. Pardon. Non, qui Jordan peut avoir maman nayo empoisonné quand il a tiré poison pour dire que c'est secret de Cambo. Mais la de cela nini ngaba cela nini Pama samba c'est là non pardon ungolo bakeno obombelanga ba vérité pendant tout ce temps là donc abandoti na ngai ba volume na biloko po bimananga tout na mona mais je dois sanga boke je comme ça la secret au ban na obomayo tinga na talit na bi musanga so na famille na ngai so na de msalo non ça soni mais ça ni ke na kadani basika nyoso monisiko yango na chef na zaki so na lamuki na tongo fona senti nzoto kolemba na senti loko mtimoko awuto sa musala mo boso ndeni na bande ko comprendre te nzokate ya Jordan de mutabanda sa bongo oui Jordan a parvenu à empoisonner maman oyangai madame. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Nenga basaki nini na kimaki na voyage na gini kungo à partir wana donc tu tika l'orpheline boy et ça pona ya Jordan oui samba lola ya Chris papa na ina toutes les questions moko na makambo nyonso ti ezolinga ti ekomi boye papa zawapi papa na ngai papa il y a des fois asala ba déplacement na compte ya musala ndekutu tosolo baboy asa na voyage a voyagé que depuis longtemps a où me livre ma banda kendaki donc nyoso tiezo s'est passé hier atika na iko so tant kozala na ndaku te ya kozala na biso te non di matin non comprendre te eza solo to eza que non au fondé pas nyoso na biso eza solo so moni ngai na kima musika pona bongo mais siko somo na bisani ni vérité yo ngai kuna doki ponye swanga te donc toujours ba et so ya maman bino so la ngai toujours que obimisa ka vérité likambo na imisa ka vérité je crois ndenge obimisi vérité boye oui okozona pongi nena yango pe na moni pe na régie ba signaler nga ke ndeko Jordan pa komi hein chef pardon non assuré qui pardon Jordan azaka esprit mabe pardon vraiment awa na plateau akosala mobulu te nga nazo assurer papa akana ngai kala oboma ngai ni mabe ezala te na minute so bolingi te keno mutu moko akufa akotaka awa so bolingi mutu akufa te akotaka awa akotaka c'est que apparemment na moni ozoluka solution te pour
ça solution ezangai mais que Jordan akananga ke oyeba ndenge nini ke makambo zoloba eza vérité to eza lokuta tout ça vérité na eza vérité yango nde tosalaki tu tobengisa pe ye aya comme ça ayebisa biso soki makambo lobi eza ya solo to eza lokuta papa so menacé nga bakasi ao menacé ote nga nazo assuré yo awa na plateau moni ba garde bango na baza awa oui je vois ba garde baza vanda omonde eza wana soka kai na moni na misu nanga sika bandila osala ngai obanda osala makambo nyonso ya 8 ans osala s'il vous plaît kotela nga ndeko wana komi kotaye aya toyo kananu makambo ba utoloba awa parce que nga moko ti nazomona ngo eza mwa kolekela nga mwa muke. Pardonnez-moi, pardon Christ. Rassurez biso que ndenge ndeko bonjour. Yo. Zo ici ka va. Yo. Eza yo ne kosalanga mo yo. Pardon Vanda na mki. Rien ko sana mote. Pas Jordan Vanda. Eza yo. Mais Chris. Tiko sana msobo. Chris pardon Vanda. Vanda nan pardon to solo. Vanda mki. Jordan. Zo kimia Vanda. Siko akoloba ndenge. Chef na robi mananga mki. Te Vanda. Ko benga ko mona ngate oki. Ko benga ko to ko mona ngate. Ko benga ko mona ngate na edisio. Vanda na kiti. Rien. Isso na nimia. To yambio na kimia. Maman kimia de ton déjà de komo kanga de na njuta. Et ça ba émotion par rapport ya makamo ba beteli awa yo isali bongo. Bon papa excusez non non. Tu ne yoza non non. Nga ba benga na kombo ya Thomas Fabien. Thomas. Oui. Thomas. On a Thomas na bango mi balé. Masamba. Oui. Yo kimanda, okima musala. Masamba. Oui. Yo na ele bosa nini ya. Apis bo benga pe na kati émission. Eza non nini? Speaking anon. Eza non nini s'il vous plaît no bo speaking anon ti comme na niveau les amis. Jordan. Pardon na ko si mangate pardon. Non, si mo deni na ebe lo côté non simbo non ndeni. Papa Jordan. Je crois à okoka kolobate par rapport ya ndenga zolobaki azobanga yo mais je crois au moins nga na ko résumer leo makambu ya lobi na quelques mots makamuni on a mon nom de ko na mo sa zolila yo on a zotu ne makamuni speaking nga na s'il vous plaît oh leki na yo oui oh leki na yo Chris oyebiye ye alobi azaki mwana musala na bino musala na biso akima biso ka boye puisque moi elle qui la tina mono awa oui ça tombe bien alobi ndenga ye boye ye muto asali ki to bengisa bino otsine ya kokima alobi oza parmi donc oza concepteur ya liwa ya mama ya Chris viens non s'il vous plaît na ko on na mono noti. Est-ce que makambo yo ebisa bango na TV? Est-ce que c'est solo? Masamba. Kotuna yete pa miyebi. O miyebi très bien. O yedi nyoso salinga na mama. Ko pesa na ndela komida na kanda. So ni do so katia. Ah. Aux une épreuve. Merci. Est-ce que vous m'en Merci. Speaking right. Okomi baba. Te speaking ngai usote yone mutunga na zota na poisonner mama bone iteni yebisa ngana ngai cha micro batu bayo na ko bien na kanda makasi pona ke oyebi eloko ke mema batu musika nazo comprendre ce qui likambu bazo koselo likambu na yebi ke ezalaka bongo ndesiko toni toyeba ya lobi yo mutu empoisonner mama na ye wakufa est-ce que ça solo to poser nos questions non avant poser nga ayeli ba preuve ngo ozana ba preuve o papa zotuna papa nanga eza kutulikamba ba preuve te ami yebi conscience na ye yebi nini o ya salaki na so batinga bopita na bande kola garder na nukimia garder na nukimia garder na nukimia to trouver solution sauf franchement non okosima na kuyete po obeta ndengai obeta ndenga lelo omoni le obeta nga kokosala kute pa chef omoni
kama comme nous sommes dans ça là. Zelo mona. On doit parler lango. Papa, na comment on kada on parler lango ndé. Vérité on ndé. On parler lango dane. Chef, vraiment na ngai banda to solo lango awa. Ifende za boye baka makambo ti osolo kango. Na benga papa de 1. Yo tokende tina parquet to samba. Tokende. Okekula yete okende na ngai. Okende na ngo samba na nga. On a grand frère nous autres. Oza grand frère na nga mo za mutema mabe. Yo si te ko bima na nga. Ya na zonga na novanda. Oya ba place to suka. Oya za grand frère. Akoye ba place to suka. Yango to mema ona kimia. Mama. To mema ona kimia. Tala ngai. Muni oyo luki. Zala makasi. Zala na ba point. C'est moi qui suis maintenant. Posez question, vous allez répondre en autre. Na assurera ki oke akosalo mabete a okene nango na kimi. Nana ye pona ba vérité likambo o ngai na mona. Likamuni no mona. Jordan, osa témoin. Pe osa conseil mo na makambo sala. Jordan, papa. Jordan, na question. Oui. Sikoyo pona nini na makambo nyonso eleki pourquoi ako pointer karayo? Bon, ni poser pe question. Au-dessus de tous les noms et tous les saints du trône se prosternent devant ta face. Jésus le grand vainqueur, il a tout accompli et nous les rachetés, nous proclamons sa victoire. Sur lesquels il pointe le baron bandakala. Azana be preuve. Alobi yo bandai ko menacer que okosalema. Mon père le roi yenga la remenacer. Le roi yenga la remenacer. Je le fais sport non? Catégorie na yo na ye boza. On a itala ba to ba misika ba to boko panza famille. Yo ndo za mabe. Yo ndo za mobomi. Apanda te parce que yo monde mto panzi da famille na yo. Au monde na comprendre za jalousie ndem te sala que. Le papa ça mon nez ça sala que. Micro te vanda nan. Samba. Samba ye baton to pi manga solution te. Bonga mara. Chef, pardon. Yo c'est que on va se Jordan. Na refunda bino type to kesa bana bino type obi mso te vele ke ngai. Ofunda bana. Et puis papa bisa ibani makasi na mboko. Oui, oui bien bien. Yo ngo baby sapina. Na baby ska mais la vérité na obi. Osale lote. OK papa abima te papa. O memia on a kanda. Papa Masamba. Oui. Parce que n'enge toqué moyen de trouver lumière na likambo ezate. Oza quand même sûr que ça na ba preuve ya makambo zoloba. Chef, ba preuve nyonso ezali, nyonso ba preuve nyonso Chris bandana. Chef, papa yo kama Chris bandana. Chris, c'est non Chris. Mon kasi ko papa. C'est non Chris. Chris. C'est non. Au monde na bimibo, papa yo kanyoso. Chris, c'est ça qu'on est bandit. C'est ça on est bandit. Hein? Et c'est qui on est? Pardon. Sois presque maintenant c'est pour tenir d'abord. Pardon s'il te plaît. Chris. Et ça déjà pour c'est déjà commis. National c'est que pour yo tout nous yeba vérité nous faut yeba. Nous on a que pour nous vérité.
C'est la Chris, pardon. Chris. Chris. Chris, s'il te plaît. Tellement pardon. C'est ce moment, maman. N'est-ce pas la fille a donné à Watt, c'est ce moment. Tellement. Chris, pardon. Yara, non, pas tellement, non, s'il te plaît. Si le chef non, Jean donc kalenga libanda. Ya on a ebiso o vanda na. Mama, vanda na kiti. Okende kosala makambo ya bongo to trouver solution te oboti mwana papa azate mais papa ye bazola kisa na nyonso otombokaki tokokaki kokalme ye to trouver solution na likambo mais oui mais yo bandaki deja kotomboka obandi deja kotomboka siko trouver solution de Papa Massamba. Oui, chef. Je crois au lobby qui est na ba preuve. Oui. Ya makambo nyonso. La preuve ezali. Mais mbeba moko esalemi ezaka ke omoni mabetu obombi yango pendant des années. So na bomba ki yango eza cause ya grand frère pas pensanga ke so bimisi vérité oyo. Non. nga funa boma yo nomoni abanga nanga so bimisaki vérité wana bien avant tango monaki acte wana esalemi mbala liboso mais alinga bota na ndeko na projet pe nini mosala na ngai po jojo d'ailleurs lokola donc sima ya patron ezalaki ye patron na ngai susu ça salaire na pas pasanga salaire avec quelques jours d'après ça parce que bon donc ebiso ke di kambo ko sana moté o sana ndeni chef donc tout na ko protéger ni vie na ngai pe na musala non c'est ça mais bon je crois na yo ki passe na yo na bi ke obanda ko battre la vie je crois tozo luka solution na di kambo le quoi toza déjà na numéro na bango je crois ngamo personnellement na kolandela ngo je crois ndeko ya mobali na ebike ekozala par rapport pe ba caméra na ndenge ba affinité boza nango yango ekosala ke agir boye je crois to retrouver solution na likambo yo solution ezali o esengeli yonde opesa biso ba preuve wana oui ezali parce que yango nde mutu ekobimisa ke oza innocent. Mais chef pardon chef pardon mais nga leo ka non voyager ozo voyager oui non oui non so na kuningo ozo banga ka osalo mabe Jordan na bien très bien bon avant que vous voyager au tikala biso ba bref je crois tokoyeba ndenge tokolandela likambongo bandeko balandi bino mo bomoni likambo ngo ndenge bandi na ndenge ekatani je crois nzamba lola azwa lokumu parce que nyonso au moins esalemi vérité au moins et monani en partie parce que ndeko mbali je crois il s'est senti culpabilisé par rapport à ba vérité ebimi mutu nyonso devant situation à genre oyo ako réagir ka boye par rapport à que surtout soit na ba argument par rapport à ba oyo ebimi comme vérité je crois ako agir boye. Je crois nzamba lola abatela bino bisika bozali tokutani na prochain numéro. Bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes.
Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Zumba Muteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous avons eu l'engagement de créer cette ONGD Action Plus suite aux multiples injustices socio-culturelles que nous avons eu à observer. Entre autres, la marginalisation de la veuve par la belle famille, la discrimination de la jeune fille par la société, la non prise en charge des personnes vivant avec handicap. C'est pour toutes ces raisons que nous avons mis en place des projets, des programmes et des activités, tous réunis au sein d'une structure que nous voulons bien appeler ONGD Action Plus. Notre vision est de donner les sourires aux personnes vulnérables. Et nous avons comme mission la motivation, la sensibilisation ainsi que la distribution des biens de première nécessité. La formation professionnelle en vue de la réinsertion dans la société de personnes vulnérables. Nous en appelons donc à la conscience ainsi qu'à la bonne foi de toute personne qui aura l'occasion de nous suivre, de bien vouloir assister ces personnes vulnérables par vos dons, contributions et autres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Bien aimé, un bon terrain pour s'aimer.